Église yango ya ndenge nini? Eza Pentecôte, eza église ya Pentecôte. Wana na mboka nini? Ana Suisse. Suisse na ville nini? Ana Berne, kata Berne. Ana Budorf. Ok, loba. Siko nini eleka kuna zala mukuse? Oui, na kata église yango te bani ko prier, siko soto bani ka ko prier. Te bani ko yemba ngana vana nga concentrer zo prier. Komona mutu moko ayeko komona moko na ko ndingisa ngai singa ke. Awe zali sika ko prier te, zaka ke sika ko ya ko yoko maloba na Nzambe na ko yemba. Aba prier katenga na tuni bango. Mais awe zali sika ko prier te, ezali sikoyo, esika ni, ezali discothèque ou bien restaurant. Ngana biso ngo sote église, mutu nyoso na kata église a prier ka, mais awe ezali église, poni na prier te. Non, aba prier ka te, foka ko yemba na ko maloba na Nzambe. Ngana biso bango non. Alors c'est normal bible conseil sanga tsine mbala moko wana bakano ko prier parce que awe zaka iska yo ko maloba na Nzambe na ko yemba parce que o ko prier bonga na tiba ngombe o ezali discothèque te ezali restaurant te et église mutu ata ponta de fois prier a prier ndenga lingi. Alors nzoka ngana yeba kite papa nanga bango bamfuka bango diable bazana bango ba sataniki bazana ba jina bango talisman bango ti na ekomona ke comportement na bango za kibiente nanga ko quitter église wana bana à partir de 2013 na bana to quitter église wana to fata biso ndako ke na église te lelo. Alors na bana na ndaku mais bakoma na ndavi na ngati bakela ambassade Angola bakela posanga makambe belonga na ebite balukli vote ba ambassade Angola et comme pe na niveau de ko na contact na président ya Angola na mona Isabel Santu na ba parlement Angola il bakoma ko ba problème belé ko posa makambe belonga na ebite yoza aux angolaises na angolais kutano Angola. Siko ba kino luka ambassade na bino po basana ngoni yo sa yini na yebi te poni bakile kina ambassade ngana benga ambassade nebisi bango ke matuwana bondi mabango sute boko tsalo so na ambassade te parce que bakombi mabombo baza so normal te. Alors makambo bazoni na kuna ambassade ko so na bino eza makamba solo te na sens mo côté. Siko bango ba okay na ambassade po ambassade sala bino ni bango siko bakile ko so makambe bele ke po ambassade na yebi te so ba ni ba ngaki po ambassade ke akoma konta ngaba sala ngama be. Alors ngana senga ambassade ke makambo bazoni ya ko exabino ngana yedi ya mote si ba yebi ambassade ke bino fo mo ba ko telefona ka ba to telefone ba américain mo telefone partout ba on peut ambassade ba telefone ba républicain. Alors fala ambassade Angola alors ba kene ko travailler esprit na bango. Alors ba kene travailler esprit na bango ba ambassade Angola ba bengi ba républicain en Amérique ba bengi ba américain ba yebi so OK dans la citation za boye ye ire na ke ko sanga makambe na bana nga bango pe ba ambassade il est né nani olobi il est à koko solo makambe za nani ye ire ni mo sengo sana maji aza mu église wana ire no ye mutasa ba pemba domi etozo konte histoire seri yo kombono za nani comprendre Marie c'est Marie oui comprendre Marie oza âge nini nazala 46 ans oza marié nazala ki marié mais to kapana mobali azonga nangola nga naza sikunga moko na pana bango misatu mais nazala fiancé na kobana na 2017 c'est Marie oui oza na problème na mutu oyebi ko oza na problème non eza boyete papa eza boyete yo kana epsa yo mto bengi ngai o eza deuxième fois zo benga ngai non troisième fois troisième fois zo benga ngai troisième fois oui c'est-à-dire pona yo place okenda ko sambela ba bebisi yo mutu ezo sa subiente na kosi non eza boyete papa eza boyete pona ngeza boyete siko eso yo masolo zo beta ba bengi ambassade ba bengi Eduardo ba bengi ba républicain te zela c'est Marie poto kende pona expliquer que mutu eza subiente olobi ba bengi zela na no ser nanga o bengi ngai yo nga na pasteur nazalo ka munganga nazo so maladi ni ozo bela hein oza pasteur bosco yo le obengi ngobenga itange nani bien sûr que oui oui oza pasteur mais biloko nga nazo ekisa yo za makamba solo. Alors leo toza samedi pour soki ambassade lele se kangama basala kaka lundi te vendredi nazana problème mutute bango pe ba bisinga mutute. Alors bon siko tokende siko obengi nga pona problème nini donc na bengi yo citation on ndenge zo le kala suite nga sana posa ba combattant ba ya awa to ke kanga ba ta église wana to comprendre ba combattant oui ba o kanga banani na lobby nga na kina posa ya aide na bino ba combattant oza combattant ouais bon na kina posa alors ndenge yo lobby ke no petenga ba ta église ba bebi singa mutu te ko be singa mutu te siko yebisa ngo za na posa ba combattant ba sala nini naza na posa ba combattant ba ya awa poto ke kanga bango o comprendre mais olobi ke police ayakiti police
So combattant ayaka na makambo ya mboka, makambo ya bamboka. Wana eza makambo ya l'état ya Suisse. Il faut que na police ya Suisse au funda la église wana. Police ya Suisse azota la problème. Citation na maboka police. Alors tozo continuer wana na esayo. Tozo continuer alors leo toza samedi. Alors okoko répondre boete ka église na babisinga muteza boete. Mutino ngeza ko beba traza normal. Citation na zo expliquer yo eza makamba solo citation na maboka police ndi toza boye. Moi siango makamba zo sa ba église ngone ireni na groupe na sali eza très grave. Alors yango na bakke na za na posa ba combattant to yango ke kanga na église yango. C'est Marie. Bon, les autres samedi, surtout là qui lundi ou bien vendredi, na linga qui t'a perçu le numéro de téléphone à l'ambassade Angola pour avoir mon test aggravé. Yo ko sona ba ambassade Angola, o yo ka makamba kene ko sa ba ambassade Angola, o yo ka ndingi ba zomenga na parlement, o yo ka ndingi ba koti konterna président Angola eza ça. Alors, citation bazobenga bata parlement ya Angola to parlement ya Suisse. Yo sala na parlement Angola. Nakolo ba yo kana na zo ko expliquer yo c'est ngezali. Alors, okiko répondre boite papa que non na za problème mutu batuana ba besinga mutu no ba besinga mutu pa bana nguya ta ko besa mutu na. Na za normal. On doit comprendre. Alors, ce qui au lobby boye et ko sala nga souci et ko sala nga parti le mutu mo pe douleur okolo ba boite. Ndena za boye ba ta parlement ba to rapport numéro na za grave. C'est Marie. Oui. Ozo need délivrance. Ozo un problème dans mon tour. Non. Nazo ebisa yo ke makamba nazo ebisa za makamba solo yango na lobi ke nazo aposa ba combattant boya awa vis-à-vis to to ke la police boyo ka te désolé. Yango na ebiso ke lokolo ozo sala confusion éviter combattant musala neza nini. Makambu oyo oza nango na vie na yo ozo need ba combattante ozo need la police na hôpital na ba pasteur. Non, police azo bunda la problème oyo mais eza problème hôpital te makamba nazo ebisa eza makamba solo. So yo lingi ba combattant basala ni. Non, nazo na posa ba combattant ba ya awa photo ke kanga ba église wana. So depuis quand on se yoka combattant ko kanga mundele yazo sambela na église na e combattant ko kanga. Nkosi aza kolabo azwaki mbongo ya Kabila. Bon église oyo lingi biso to kende za ya bazwi mbongo ya Kabila. Bon na kokolo ba boyeke na moni bokende susu na nido na Danemark bien Norvège no Danemark. C'était somo ngene ko pour passer moko boye soki alinga ki mwasi ya mutu mususu na mona ki na internet ba combattant so bakende ki na feza Danemark ou bien Norvège qui soki na bosse mboka ngote na moni bi na internet alors ngona ba kina benga bino citation zo expliquer au papa okolo ba boite moni ki eza diable zo compliqué makambo na zo bisa yo eza normal pardon ezali normal ezali nanda ko wano zana nani nanda ko zana nani plan ndongo zo solo bozana nani OK okolo répondre boite poso zo répondre pesa ngana mwana moko oya mukolo Emmanuel, au poste sur le téléphone. Vous avez attendu c'est quoi? Pesa yebisa eza irija lo baba combattant bani ba ya me bazolinga ba yeba ba koya pona nini? Eza 2 minutes ka. Emmanuel, pesa tia téléphone place Emmanuel Azani. À part Emmanuel, moi nani naza sunanda kwana. Bon, est-ce yozo mona ngo normal que moi na yo moko ya mobali yoza na problème bazo pesa téléphone pour pesa solution. Ça dit bana basi ba lembi yo. C'est-à-dire non, moi na asa lembi maso. Ozo déranger mingi azo alembi masolo na yo. Siko yebisa ngai ba combattant ba koya ba ke kanga ba église wana ba sali nini ba église wana kamba zo sala awa papa wana zo expliquer to zo côté histoire na cité bolo ba sali ni ba église na kanisi na cité to pokati nga na kati po ndengo lobi ke non oza problème mutu eza problème ba médecin eza problème police non eza problème ba médecin eza problème hôpitalité eza pe problème
vendredi te toza lundi te so tozalaki lundi ou bien vendredi nalingaki napesa numéro ya telefone ya bato ambasade Angola yo moko yoka makambo oyo bazoki esala bato ambasade Angola bandekota bato ambasade Angola te yo moko betelanga nano basali nini na ambasade Angola balobi nini bakendeki na ambasade Angola nakoloba nde nini n'explique bakende na ambasade Angola a partir ya bandeki kokende na ambasade Angola a partir ya 2015 alors kokende bandeki kokende epai ya bato ambasade Angola bato église yango iredi na groupe na ye na bapasteur église yango ya bato Pentecôte alors bandeki kosa makambo ebele onga nayebi te na bana na nga neti nini bandeki kokosa ke ngai nakendaka kendumba nakendaka komasala makambo na batu nakenda na drogi tozopeya koyiba na bana alors telema nano wana Saint Marie oui soki mundele ayebi ke yo tekaka drogue akokende ofundo na ambasade te ofundo na la police yango na bite papa alors bango baza na problème alors nga na yebisaki bato ambasade Angola na biso ke bango bameka soko kokotisa bango na kati ambasade Angola te parce que biloko bazoki eloba eza so te polisi ayebi yango pe te polisi na biso asuti ayebi yango te bon sikoyo zela nazotuna yo po bakombatant baroya bakombatant oza na posa combien de combattants oza na posa combien oza na posa bakombatant combien 10 20 ou bien 30 nayebi te papa ndenge ni bakombatant bakoki kozala combien nayebi te nakoloba te ke nombre parce que si toso toleka awa toza na posa combatant moko te toza na posa te combatant te 3 te alors bakombatant bakoyaka 100 ata 200 sikoyo bakombatant na bakouta mboka Europe mobimba bakoya tike na bango na ofuta po baya kuna bon papa alors nga napesi bino ka mokumba eza te ke soki mpo na kesa te alors yo koexplike nga ndenge tokoki kosala na pesi yo nde nakoloba ndenge nini na pesi yo nde nazo koexplike yo nde si histoire ndenge toleka awa alors eza problème ya mutu te ya médecin te osituation oyo eza asoni te tozosola boye bato gouvernement Angola bazoyoka biso na telefone po limero eza éclavé bazoyoka biso makambo nazoexplike alors soko répondre ke no mama Marie oza na problème mutu bato église oyo babebiso mutu non bato église wana bana Angola kobesanga mutu te soki yo oza pasteur nga nazo biso ke ngai mpe nazali mosala ya Nzambe naza mpe pasteur ata nafungola église te naza intelligent nalobaka 7 langue alors nakoyebi biso yo bo oza pasteur maintenant ofungola église te naza pasteur nakoyebi soki naza intellectuel naza mwasi ya mokonzi oyoka nando na Angola nalekana na Angola te nayebi te oleka na Angola te me naza mwasa nando nasala maria 2007 nando nde nani nando azali vice président ya Angola alors naza mwasa nando nga nakobela mutu te ngai nazali fiança nando nakobala nde na 2007 alors ozali nani ozali mwasi na ye to oza fiancé na ye nga naza fiancé na ye tosobala na kala te naza fiancé nakomi mwasi na ye te me naza fiancé kozala mwasi na fiancé eza même chose alors naza intellectuel ye nde tata bana na yo papa bana na nga tokabona na ye biso tokabona na ye a partir de milité tokabona na ye biso papa bana na nga eza mosu tokabona na ye sikoyo nazaka na mbali te naza mpe na kope te mais fiancé na nga aza na Angola alors nazali fiancé nazali fiancé ya vice président ya Angola alors soko répondre nga ndenge ozoko répondre nga ke non oza na problème mutu makambo ozobela solo te papa si tese eza grave awa polisi ayebi nde tozoza boye mpe polisi azoyoka na ye bon yoka sikoyo lokola yo oza mwasi ya fiancé ke zela na ide yo lokola oza fiancé ya vice président Angola soki wana mbongo ebele okoluwe train comme ça bakombatant nyonso baya yo oluwe ka train ke lokola yo olingi bakombatant nazotuna yo soko okoluwe train mpo bakombatant baya na makolo te fo baya na train yango na biso tozokonte histoire alors réponse opesi nga déjà énervé ngai epesi nga souci epesi nga pasi alors okoloba nanga te ke no mama Marie okomi na problème mutu ozobela banere bato babesi mutu bato église wana nga nafongola église te mais nazaka mosala Nzambe na molimo na Nzambe koleka le moloto alors olobi nini oza na nalobi naza na molimo na Nzambe koleka le moloto naka na molimo na Nzambe oyebi ndeni oza na pese kuna opezaka molimo wa nani eza ebele ya mnani eza moke olobi nini oyebi ndenge niki ya yo molimo eleki ale moloto nalobi ke ale moloto azalaki moninga na ngai mosali na Nzambe na respecte kai na ngale moloto mingi mais niveau molimo na Nzambe na nga naleki ale moloto na diva alors nakoloba ndenge nini nakoloba ndenge nini na lingala ebongo yo na pape nani aleki moninga na molimo nalobi molimo na Nzambe ngeza makasi alors nakoloba te ke naleki ale moloto soki na dindi non naleki ete mais ale moloto na respecte kai ata kufa na ye na linga ale moloto mingi na respecte kai parce que aleki mosala na Nzambe ti lelo nga Marie na lelaka mpo na liwa ale moloto na linga kale moloto mingi ti pe bana
na ye nalinga bango mina mama Christine alors papa nayebi kombo na yote réponse au pesinga esalinga passe choquinga parce que naza intellectuel naza intelligent moi obungi su kombo nanga lero benginga si obenga yenga na kombo lero yo benginga obenga yenga nabaki kombo te parce que nabaki kombo nabaki ka papa te obenga yenga malobi papa proverbe siko obusani su kombo non nabaki kombo papa verbe te nabaki te nabaki ka papa nabaki ko papa verbe te po nakobaki kombo na to akomaki numéro ya telefone siko yo pembeni no wana Marie pembeni na yo wana église nini za pembeni ba pasteur ni ya batu mwindu baza wana ngai na semble na sous église ya batu mwindu tene église ya batu mutu mwindu na kende sute na pia kande na dasa kaka na ligne mais na dasa ngo pe na Amsterdam na kende kate na kende na kasula ko feta ba pasteur te na dasa pe na pria kaka na bango na ligne mais na Amsterdam na kende kate po ba église ya kende sous église alors o priaka na nini o priaka na nini na lobi na priaka na ligne na partir téléphone be na radio ya na radio na partir laptop radio ngo komo na ngoni olobi radio ngo komo na ngoni na lobi eza système ya prière ngo eza pe na système ya téléphone ya téléphone eza pe na système ya Skype eza pe na système ya radio alors eza na trois systèmes soko ni kokota na radio okokota pour somba carte te pour ka sembo mote soko ni kokota pe na système ya téléphone osombi carte okokota pe na système ya téléphone osololi pardon au prier ozolanda prière mais ozomona batuté ozoyoka kaka mungongo bazotambuza prière bozolanda ba sujet de prière pasteur ngo komone nani ngai na yebi bakombo ba pasteur ngo na prière na bango na mona to internet alors na kota na programme na bango kombo programme ngoni kombo programme ngoni église eza école de prière à Dassa école de prière école de prière eza église siko donc banda ko mosambela kuna nde yango remarquer komi boye donc bango bato ba bebisio na ba prière na bango ali na lobi ba dasa pe ba bebisinga te makamara zetu sasa bakamasola yango alors na lobi tozo solo na téléphone yango nga moko na lingaki to kutana ba combattant vis-à-vis boye na téléphone te tozo solo na téléphone mais to kutana ba combattant pe vis-à-vis boye de ba lobi boye na portugais karinkari na français ba lobi ke vis-à-vis alors to solo li l'expliquer ba makambo to moni be prêtre alors ne to solo pour le téléphone expliquer makambo Marie oui nzamba lobi boye so oli ko sambela kota na ndaku kanga porte banda ko sambela ozana tina ko sambela na bat na téléphone te nzamba azali partout yango omoni ba vie na bino zo beba likolo no kota kana ba groupe bandoki oyo bazo lokaka batu pardon lundi na vendredi okokai ko kota contact na batambasala ngolo ko makambo ne ezolekela alors réponse zo pesanga oza mosala nzambo za pasteur alors na moni kila ko désolé eza na sani moto to discuter parce que ba église wala ba pesinga mutu te mutu ne beba to kosola boyete mutu ne beba na ko kipe ba na misa tute mutu ne beba na za intellectuel na ba set langue na za intelligia alors demi se zo ko na zo ke ko reine Angola alors mutu ne beba akoki jamais ko diriger pays na sima président Joseph Dos Santos na zo ko reine Angola nana yebisio bongo yo kala yebisayo nana yebisio ke yo ko ma reine Angola bino oza combattant alors na téléphone Mamari yebisanga inanu yo za na ba secret ozo bombelanga nana yebisio ke ko ma reine Angola nana ngo yebisaki papa yo kana ngai na zana mission alors histoire ya makambo na ngai ya plan na ngai na zana ngo ya ko ke ko ma reine Angola alors so nyango na baki to kuta na visa viboye na détailler bino na détailler yo ou bien détailler baninga mususu ba combattant citation ko alors ndengo nazo olobaka set langue ba langue ni na nini olobaka set na set wana na angolais ni sala ken intellectuel atanga na lobaka kikongo na baka lingala na lobaka français na lobaka allemand na lobaka pe na italien pe na lobaka donc langue ni susu espagnol pe na lobaka alors total eza cette langue na lobaka pe kikongo alors na koma kinaza congolais te mais na yekola lingala na palanka na yebi kongo te na yekola lingala na bon toke na allemand wie geht Ihnen wie geht Ihnen ja geht mir gut ja wie lang bist du der wie lange 14 Jahre halb hier verzweit yeah that's right that's fine that's good yeah wo tu que lernen Deutsch Sprache wo okay that's good wunderbar toke siko na anglais na yebi yango na lobi ngabu nazo tuno ba question na va en Allemagne alors ngala
Ich habe gelebt in Berlin und München. Ah, du warst in Berlin? Yes. Okay, thank you. This is good. It's okay. Ist okay, alles Gute, ja, alles klar. Ja, ist gut. Aber Deutschland und die Kanton Bern, Luzern, Zürich und wo? Weil ich Deutsch, alles ist gleich, aber die Deutsch wie Deutschland ist nicht gleich und die Deutsch für Schweiz ist nicht gleich. Bist du Deutsche? Bist du Deutsche? Bist du Deutsche? Ich so sagen, die Tolle mit Deutschland. Ich hab gesagt. Ist gleich Deutsch, aber die Tolle mit Bist du Deutsche? Bist du Deutsche? Ich bin nicht Deutsche, ich bin von Angola. Ah, okay. Bon, let's go now. Let's go. Yeah. Deutschland ist Allemagne. Sikoyo, toke, siko lobi oloba cette langue, lobi anglais lisusu. Na anglais na loba kate na yoka kandambu na ebi kaka ba biloko mike na anglais na ebi thank you. Bon, toke na français. Alors biloko mususu na ebi na anglais na koko sate parce que fana loba pe anglais pe mana ebi nyoso te. Olobi oloba pe français. Français na loba je parle aussi français parce que je parle français moi-même je reconnais parler français à la tête de ce qui monde alors soko lingo so nga be prep parce que Et bon Kikongo sikoyo Kikongo. Tunanga na Kikongo na répondre yo tunanga. Kumbwange nani? Nini? Kumbwange nani? Zina nange nani? Mama Maria. Yeah, Mama Maria. Ok. Bon, na amoni. Sikoyo tozo kende na question moko ya spirituel. Dernière fois kende une église ezayi mu colonie. Église ni? Kosambela kaka. Na lobi na kere église na komo samba na taka na ndako bana 2013 na lobi. Siko mate ya suka bate ya kibino na ndeko kotaka na contact ezaki ni. Ok. Sikoyo yo okozala reine Angola ozape lisusu bandeko balandi bomoni ndeko mwasi aza na Suisse abengi biso bolandi na tie lisolo tu po bomona résultat ya Rendo Sambele pa bandoki kokota na baligne ya telefone na batu oyo boyebite tala ndenge bazo bebisa vie ya batu ser oyo aza mama bana azana bana na bana ne moko bazo boya koyoka ye po basi balembi alors eza pasi bino batu bozolanda ba pasteur bi kota kota na ba prière bible alobi soko ningo sambela ozana tina te osambela na batu na telefone ozana tina te okota na ba iPad soki nini kota nde na chambre na yo sambela soki peut-être ozoluka guide mutu ya guide ndenge ni ya kosambela okoyi kolanda ba radio ebele oyo esi basambela o bazana molimo wa Nzambe net ba Sentinelle TV to ba chaîne mususu pona ememo na nzela ya solo tala ser mutu ekrake mutu ebetiye mutu ezavuma ko krake to yebite ko sukele ndenge nini akoma obenga na ba 3h du matin na 5h du matin o azoke koma reine ya Angola boyoki pe ki o azali fiancé ya soki deuxième personnalité ya Angola. Donc ser mutu eza kodoka alors bino ba oyo bozolanda bilanda bozolanda ba pasteur sans kotuna Nzambe bokeba ekosukela bino ndenge sukeli ndeko soki na tie loko na ligne eza po bozwa mayele so lingo sambela ozana tina ya kokota na groupe o pain du soir te o boy na boite o adasa soki nini te kota na ndako no bondela luka Nzambe za partout Nzambe za na radio te na téléphone te na nini te na bamso bazo voyager kati na kokende na Israël ko luka Nzambe za na chambre na yo kota na chambre kanga luka Nzambe va répondre merci.